Fidèle internet de Aerotech TV officielle, la chaîne des références. Bienvenue sur votre émission. Je suis votre humble servante Carmen Aladjo Ladiva. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Kandé na lubaraki. Dans la pour juste information pour vous informer. Nini Oezolika Awana Mbuka Congo démocratique du Congo. Là, je dis merci à mon papa Jean-Pouy Kabea, pourquoi pas. Et la papa na Artavine, des gros bisous à toi, des gros bisous aussi à Lévi Kadogo de Paris. Merci à Jonathan Oazans, ma caméra, pourquoi pas Andy Loumissa, mon réalisateur privé, Léonard Suna Abécholé. Dès qu'on me remet jusqu'à maintenant, le gouvernement est limité. Tu as peut-être pas la kenga et kobima lundi la kenga déjà les gars qui calent on a eu aux ongles sous la peut-être soba suite n'a pas compromis ni bazu pour na biso. Bonjour chérie. Bonjour maman journaliste, bonjour na bande wonyo so balanda ka émission na biso ya Aerotech. Vraiment tozawa pour na répondre na ba question nyonso yo poser biso. OK, ozana pour na biso boni santé. Ouais, santé ça va au rythme du pays mboka lokolo ezana mo malamu malgré sortir gouvernement ezana nte. Vraiment tozana biso bien, vraiment ba maman Angèle Mpumbu talaka mutaza musika na États-Unis. Mais à l'objet moi nanga na soutenir le rôle candidat député en 2023. Mais niveau études le rôle za gradué za muke nga mo nazo financer autant maman Angèle Mpumbu président nanga Shikito yo Mushashino et moment donné sozo mona wa costume boye président Shikito Mushashino Bozé Belé maman Chantal Rogerio maman Vicky Mboyi vraiment émission na bino yango to landa po totalanda une situation mboka zo kende liboso. OK, je te mets dans l'isolo gouvernement ti siko compromis mon anité. Ouais, compromis déjà, mon ami filmé Blanche Zalaki, et dimanche où tu le président de la République Félix Tshisekedi, ex-président Kabila qui n'a pas talaye. Sur les malembe, il y a moi tout question na tout non vraiment, heureusement commis. Tout le monde est président Félix, qui na côté à ex-président Kabila, bazo lia bazo mila. Bakende ko yo kana po ba tia na se pour na gouverner mais bima. Oui, ça y pour na ba négociation to ko boya ngote parce que batinda ki ba délégué. Ba délégué on a ba négocier ndeni ba ko sala ke gouvernement robima yo mo yeba ki ke no Kabila era saki président république asala ki plusieurs fois ba discours na ye ki azoluka 15 personnes ya sérieux pour être akende musala tout autour ne bazate yango na mona vraiment ke bato ngo nyo sazo tinda bazana bango ba aventurer qu'est-ce que je dois faire nga mona longwa na ndako na kinga kati na kende koluka président république nde yango no mona ki Joseph Kabila longwa ki ake koluka président de la république po ba solola ko solola masolo ba solola ki sur la table ezalaki comment que toko koyoka na poete gouvernement bima bayoka ni na bango nyonso ezali terminé ba se négocier nde yango no zomona na ba réseaux sociaux basali ke tala Félix atombolaki vers ya masanga aza komela azaki komela te ezalaki façon ko sepela ke loko ezaki ko bloquer biso to débloquer yango poete gouvernement et bima peuple congolais a se retrouver yango na ko interpeller mutu nyonso za na Europe oza na États-Unis oza na Afrique oza na kacha Congo na Lubumbashi Kasumbale ça partout na ba province ya Congo. Au moni eloko concernant l'IDPS ou concernant le président de la République yambo to bandakolo ba bêtise ou soit émotion ezoyo zongisana lolemo na cette fois c'est-à-dire réfléchir dans le belé parce que Félix Tshisekedi azali lokola ba politicien congolais Félix Tshisekedi aza différent na ba politicien congolais aza quelqu'un qui est très bien éduqué aza premièrement chrétien mwana nzambe amelaka masanga te biso pe bana na ye o biso to landa ye to melaka masanga te tozola ka série ya président na biso donc ezalaki façon ya ko jouir que non et lokoyo ba délégué au Kabila za ko tinda pour te ba bimisa gouvernement bazalaki ko kokango te me Kabila yeko lo balubi que non j'ai déjà dirigé le pays pendant 18 ans maintenant c'est votre état j'essaie de tout kende bimisa gouvernement makele les alatende ya ngwana. C'est que tu comprends c'est que président Kabila nda simba ki mamba gouvernement bimate ndale na mode président Kabila nda simba makamba gouvernement bimate mais le problème est que il y a ba individualité. Le problème est d'aller conformément à la Constitution. IDP, c'est ça, c'est le parti politique à l'ité pour être état de deux quotas, liberté d'expression, liberté de penser et la démocratie est vraiment à Kachamboka. Biso to comme une tête à pays, to ko bafouer démocratie yo batu baku félité. To mona ki malamu que pour respecter les principes de la Constitution, na moko ya article la Constitution ndenge lo bato répétera chaque fois que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Le problème ce n'est pas Kabila ni FCC, le problème c'est la Constitution. Mais beko ambo que lobi bongo alors bato baza majorité na parlement eza bande kwa FCC. Nde yango za omona ke tozo négocier na bango pour gouverner bima. Mais si ko nazo bisa yo filmer Blanche Léger bimi à bientôt vraiment na ndimite que semaine prochaine tant to ya osala émission na yo to lo ba makamba gouvernement oza déjà que gouvernement bimi babandi musala na bango. On a déjà balancé déjà oui. Donc tout beta lisolo pour Alexis Tambouy Mwamba tout monde qui kende ko kitsani na ya candidature na ya sénateur tout monde peut susu nani
Bachi Lukwebo pas qui sectionné beau soutenir entre bango mibale. Bon na kati na bango mibale lokola Tshisekedi atikela biso politique mo ya vérité ya hypocrisie na bango mibale mutu vraiment voter azate baza bao babenga na français les oiseaux de même plumage. Ozomona. Mais par rapport à la politique de l'air, par rapport à la situation actuelle, na deux personnes, s'il faut faire le choix, il faut okende na Bachi Lukwebo. Pourquoi Bachi Lukwebo? Pourquoi Bachi Lukwebo? So aujourd'hui bilan ya Alexis Tambwe Mwamba. Aujourd'hui bilan ya Alexis Tambwe Mwamba na Bachi Lukwebo. Obandi na actif ya Alexis Tambwe Mwamba. On a d'abord que ceux qui Alexis Tambwe Mwamba comme président du Sénat, pas sénateur ba na problème avec Bimali Banda Mboka. Parce que ba lukate ba mona signature ya Alexis Tambwe Mwamba, le président ya Sénat asenga asala demande moko pona ba sénateur ou ba administratif et assemblée nationale parce que a frappé sous la sanction des États-Unis et de l'espace Schengen au benga bongo Union européenne. Talaka muto a sanctionné na Union européenne, muto a sanctionné na États-Unis boke commissaire moko ya ba konzi ya moko ba chambre ya parlement moyen ko simbezate wana 1 2 Alexis Tambwe Mwamba azana ben compétence belé bobo sanateke mama azalaki ancien ministre de la justice. Ancien ministre de la justice aza biso to benga bongo garde des sceaux de la République. Aza censé ya koyeba mibeko ya mboka. Mutu mama conformément à l'article 68 de la Constitution. Sénat ezali reconnu lokola institution. Mais ezali reconnu lokola moko ya ba chambre ya parlement. La parlement biso tozana deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux chambres là, il y a des institutions parlementaires. Mais comme on a monté le Alexis Tambwe Mwamba, le ministre de la Justice, il est censé avoir la loi, mais il est parvenu à Kosala Sénat comme une institution numéro 1 de la République. Or que le Sénat est une institution. Au lieu de attaquer le Parlement, institution numéro 1, mais il y a le Sénat. Au moins, il y a une compétence belée pour le Sénat. Et ali nango institution conformément à l'article 68 de la Constitution. Balobi que les institutions de la République sont 1. Le président de la République, 2. Le Parlement, 3. Le gouvernement, 4. Les cours et tribunaux. Place mon balobi que non Sénat et ali institution de la République. Pour na koloba que non azana ba faillite belé moya bima président Sénat izate 3. Pour na Alexis Tambwe Mwamba aza moko oyo ye moko sur RFI na bane koulé asala déclaration koloba ete ngai nde mutu nanjima keke na panza avion wana Airways po ete bana wana bakufa talaka mutu lokola aza criminel o aza na problème na justice belge o ba traiter ke aza mutu moko asala o babenga bongo crime contre l'humanité akende obima président Sénat e ko simba te donc pona ngai en tant que citoyen congolais na Bachi Lukwebo na Alexis Tambwe Mwamba mais vaut Bachi Lukwebo que Alexis Tambwe Mwamba parce que Alexis Tambwe Mwamba azana ba incohérent et belé. Pourquoi Bachi Lukwebo alors? Pourquoi Bachi Lukwebo? Bachi Lukwebo pour 1, il n'est pas du PPRD. Pas ta PPRD. C'est que Bachi banda longwe nini FCC au commis pour rien alors. T'es au commis pour rien. T'es au moment où na début na lobaki maman journaliste que entre les choix la bango mi balé muta série azate. Mais par rapport à la politique de l'air, il faut Bachi Lukwebo. Pourquoi Bachi Lukwebo? Bachi Lukwebo aza discipliné par rapport à Alexis Tambwe Mwamba. Alexis Tambwe Mwamba aza na moi ben impolitesse belé na domaine la politique. Aza na manque ba respect ya ba texte, aza na manque ba respect ya hiérarchie. Preuve à l'appui, jour au président de la République a lobby que non, na lancé opération 100 jours. L'opération 100 jours na ye, o ya lobaki wana na 4 programme na ye. A lobaki que dans les 10 jours qui suivent programme oyo et sengeli na sala décrispation politique, ba o bazaki ba prisonnier politique baza la libérer. Moto oyo ayaki ko coincé président de la République et ça l'appliquer normalement et zalaki Alexis Tambwe Mwamba pour être zalaki ministre de la justice. Mokolo au 10e jour rezo ko la lobby les lois Alexis Tambwe Mwamba a vu alobi na ki mission de service pour na ko appliquer mibe ko président de la République te. On comprendre que na Alexis Tambwe Mwamba aza nanu indiscipliné, aza impoli, aza mutu moko papa mo aza na manque ya respect à ba texte. Ozolanda mama. On a un manque de respect à texte parce que le texte moko ya constitution de na utiko yebisayo ils ont reconnaître le Sénat lokola institution te mais ya linga salango comme institution numéro 1. Mais pourquoi Bachi aza moi mokena respect à texte aza moi mokena ba valeur républicaine plus que Alexis Tambwe Mwamba ya ngwana biso na IDPS lokola tozo soutenir ba respect de ba valeur républicaine et sengeli to soutenir Bachi Lukwebo. Ok, je te vais t'alliser à Bassot Mouton où ils en ont des bonhommes.
batade bana bakomi ko déclarer basala ngo likula ba câble ya courant ceux qui est continué des bonhommes et comme passe na quoi solution beaucoup là solution tozoli bango merci ndenge message ekomi bango nyonso ndenge message amino ekomi boye ben ingénieur wana mama lobiso ozala ki tolinga tozala na moka ben ingénieur alandanga na be mission aye na mutuka na yakangi libanda siège wana poto kutana naye vraiment lokola lobaki lelo to kutana message na bino peuple congolais ele kanango kitoko daye basinga courant nyonso ekomi nango akala avec Félix Tshisekedi na programme électricité il faut tout changer modèle à courant to kotela bino basinga mo ke babe yango ni délestage kozala ka sauter ba système ya kolekisa basinga na C et comme ba système mo ya kala to lingi to même Kinshasa VIP donc tiriki na kati ya Kinshasa donc peuple congolais bozana bino calme Félix Tshisekedi na 5 ans soki bomoni courant kitoko te mai kitoko te botu na été boya kotuna biso parce que nous mettons la tête à couper donc mboka kenango liboso bozala vraiment rassurer OK chez le baso balandi au mandaté ba retenir nini parce que gouvernement bibenté zobima bo retenir na gouvernement boye bo retenir na gouvernement boye que non ndenge gouvernement zobima boye peuple congolais a été bimi na retard à 6 mois mais pour reconstruire la république mboka au Congo bato monde ya mokili monde entier balela balobake miele na miliketangaka 6 mois ezebele pour te changer loko bana na bino na septembre awa Félix Tshisekedi awuti ko yamba expert na domaine ya enseignement et international pe national ndenge ni bako ko sala pour être classe vraiment ezala yo fele na mois septembre prochain eza solo mama soko bota te kende ko bota parce que bana bakotanga yo fele mais eloko liboso mpesaka bato ba bota te ngwana mais social déjà yango président république na yebisaka OK a lancé déjà opération sociale 100 jours donc vous à la calme sociale zoya abimi libanda mboka a signé contrat wana tanga zozonga boyebo mona social hôpital yo fele classe yo fele septembre on a zoyebisa yo classe vraiment za ofele pona oyebisa peuple congolais nini to voter choix malamu Félix Tshisekedi c'est une bénédiction pour la république bato nyonso to benga ba adversaire na bango na ebité mama journaliste Hollandi déclaration Jean-Pierre Bemba leli alobiki ko combattre Félix Tshisekedi c'est ko combattre mon pepe Félix Tshisekedi za moto ba combattre raté mais to prier nzambe nzamba sunga ya travailler pour l'intérêt général. Pourquoi le président Félix Azo confirmé na Paul Kagame Adam Toko confié na été. Bon, président République premièrement en dehors de la président République Azali président deuxième vice-président Union africaine. Makambo etali déjà Afrique bato bazo gérer en minute oyo eza ba roi Al-Sisi ya Maroc ya Égypte je crois na président Félix Tshisekedi. Ozolanda premièrement aza président deuxième vice-président Union africaine. Deuxièmement conflit ya RDC na Rwanda ezalaki ba congolais te ezalaki na même mise ya ba militaire rwandais. Alors ezala na deux plans na vie, plan A na plan B. Au lieu de na plan B ya kotia manduki keto bunda na ba voisin na biso ba rwandais, Félix Tshisekedi a choisi d'abord à commencer avec le plan A qui est la diplomatie. Tout ça la diplomatie malamu na bande na biso ba rwandais, to yebisa bango ke boza ba africain biso pe toza ba africain pona ni to kobomana ba o nyonso bazali lokola ba ADF. Mingi baza ba siger rwandais ndenge ni bako ko bima pacifique massacre peuple akufa yango zo mona bazo kangama mingi parce que guerre ya RDC obosana te mingi ezalaki conflit ya ba armée ba rebelle rwandais ba o bakota na Congo alors meilleure façon ko solo na bango c'est d'une manière diplomate tozolanda diplomatie nde sale malamu nde Félix Tshisekedi sa diplomatie wana nde zo mona bazo kangama mingi na Kagame mais n'a rien à voir babia mutu bayiko confier na été te Félix Tshisekedi aza président de la République démocratique du Congo Kagame aza président du Rwanda a se confier ndeni bazo sorante que ba président voisin ba pays voisin bo diplomatie sale guerre ça se confier na nini Kagame anomaka président de la République te Félix Tshisekedi pa anomaka président de la République te donc intérêt moko na kati za wana te zaka problème ke zake ndeni to koko sala la diplomatie sale malamu po ete makambo nyonso sema na guerre ba mama na biso baza violé bana mike baza tié ndeni to koko sala po ete conflit wana sila yambo ete bokene na plan B il faut commencer avec le plan A plan A ezali nini causerie plan A ezali nini diplomatie po ete makambo wana nyonso sila wana moni ndi ba sala alliance wana moni ke kimi kokota nango daye na Djugu Joseph Kabila depuis aza président de la République akoma na Djugu te akoma na Beni te mais Félix Tshisekedi akiti na Beni akiti na Bunia akiti na Djugu pona olobake no mikolo ko ya asali kaka 6 mois or que rébellion na président Koti Sika a yebi terete faux en même 2 ans 3 ans mais Félix Tshisekedi asali kaka 6 mois déjà ils ont promettre que Djugu déjà kimi bandi ko kota malembe ma réunion socialité to koloba lokota te malembe zo kota yango zo mona réseau zo sala keno parce que mingi na Paul Kagame OK pour nous ils en normal ba kangama bon na Paul Kagame question tindena tout na chole à répondre yango que chole. Voilà, peuple congolais, faites-nous confiance, faites les peuples congolais confiance.
choix basalaki ya malamu lelo oyo ndeko na biso bati lukwebo malgré aza moko ya FCC na déclaration alobi que non la vérité désir est égal à Félix Tshisekedi Tshilombo. Non non, ozomona te ba négociation zo continuer na FCC na AFDCT. Donc biso toza na coalition na FCC na AFDCT mais problème ya IDPS alinga ba valeur républicaine. IDPS alinga ba anti-valeur te, IDPS alinga nde ba valeur républicaine. Nde yango na réputé maman journaliste que non entre Alexis Tambwe Mama bati lukwebo valeur républicaine ata à 2%. Ezande bati. Pour Alexis Tambwe Mama ata na moralité Azali Atana et Loromora Malamote. Donc, peuple congolais, faites confiance au président de la République, faites confiance au peuple congolais. Avec 5 ans de président Félix Tshisekedi, tout ira bien pour l'intérêt général. Bozana posa contact, Bobenga Biso, mon retourne à mon information, numéro Nabiso est simple. Plus 243 82 0320 142. Plus 243 82 0320 142. Mbote na mama Vicky Mboyi. Mbote na mon président Chikito Mushashino, président Chikito Mushashino, Carmel aussi ma petite sœur, elle est là vraiment. Talana likamune malamu. Maman Ange, Angèle Mpumbu aux États-Unis, bande gonyo so bolanda biso faites-nous confiance. Problème so que ça au mon émission lelo to sala yango d'une manière démocratie to boy ko tumba parce que to komi ko sentir que mboke bandi ko bonga nango mo eto tumba bato basala mabezate vraiment nzamba pambola bino. OK. On te zaki na becho comprend la becho les kimien. L'autre on a qui pour tout le monde qui confirme que nous sommes posté car sur les ministres bon anani pour le besaté là je dis merci à Jonathan qui derrière la caméra pourquoi pas mon réalisateur Andy Lumisa merci à toi, merci à mon papa Jean-Pouy Kabea, pourquoi pas Lévi Kadogo de Paris et la papa na Artavine Ari Luboya na mona mingi papa Jean-Pouy Kabea mais to solo la raté na ko bo remi vraiment nzamba pambola yo les pays voilà les pays ça bien ayoka ça les moins bien merci là je dis merci à tout le monde on se pose la linga Carmen Aladjo dans un pika pour Nabino quand on se voit sur un nouveau numéro bye bye ouais cortège à président pe yangwane zolega cortège à président République peuple congolais cortège le président de l'Union africaine Félix Tshisekedi tala cortège yangwana peuple congolais bo mona ndenge mokonzi atambolaka azotambola na cortège akoleka même Donald Trump président République balabala ekauki mitukanyo setelemi parce que le roi est en train de passer Félix Tshisekedi là papa journaliste na yebi cameraman na yebi te sokozwa o mona image ya président République président solo tala peuple ndenge azokima mbangu kokende kolanda président oyo aboye salema nano te tala ba montar ya propre boy je crois que Nigeria pour ezana forum moko zo salema kuna donc président République peuple congolais botala mokonzi mboka peuple azoyemba tina balabala bazolela bana ya mura solo ba congolais d'origine botala ya wana Tshilombo tala ba drapeau ya Union africaine na diapo président République Fachi Tshisekedi Tshilombo merci vraiment président République wana bozomona bokonzi yango wana tala peuple bazokima mbangu bambulance badi pezoleka boulevard yindi pona koyamba président République tala mituka donc wana mokonzi mboka nzamba pambola bino bobino mo bomoni le cortège d'un vrai président le seul président le plus intelligent en Afrique c'est Félix Tshisekedi vient de passer que Dieu vous bénisse. Je me demande ouais ko za mkonzi bien ate to time basima